Babi, on dirait dans ma cambo, il est là, il y a mosquée. Et l'autre, il soit quand il y a mosquée, ma casse, il cambo, il y a ma soie. Ah, je suis en ma casse. On dirait qu'il y a mosquée à le Bélaron, mais on dirait que ça manque à respect. Oui, ça manque à respect. Soit en ma casse, na âge n'a boé. Tam soudain dans le Bélaron, tu vas mon que l'aime se diminuer ma soie coûté. Na diminuer ma soie coûté. Na linga Nathalie, ça va te ma soie qu'elle est qui a musique pas na ngana ko longo la bilamba libosa ma soie coûté. Et ça maté. Et soit on a ba diminanga na niveau moko bo o likamuku to zata na mutu ko yate. Ni ya yo ni ya. Est-ce que ba bambi yango et pe donc ba bambi yango tour liboso ba bambi yango lisusu donc il faut ça passer. Beaucoup de gens se posent des questions pour savoir maman mo sekati c'est quoi zole ka SBT pourquoi? Bon c'est obligatoire na les kana SB. Oh. Naza obligé ta les kana SB. Mukolo SB soit CPT mo seka le kakuna na le kate. Mukolo linga che casting photo solo la pena ya vana leka. Oh. Oui. Boso ende. Auto solo là. Pendant tout na ye banda kala no za olexanga te poani. Alors il sanga te moski na za olexo te po na mona film oyo esenga personnage na yo te. Lokola siko personnage na yo essayé yango na cheyo. Ah merci na leki. Pona na likamba sila te, sila pas na problème na ngati. Okay. Donc c'est ça. Ngaza la bongo ngaza hypocrite te. Mais na yebi parmi les abakou, ils ont des belé balinganga. OK. Oui. Voilà. Pour dans la problème sila te. Voilà. Ma fan rêve. Donc là et l'autre côté. Voilà. C'est ça. OK. Batika toute ça sabatu tout. Les loso ici la benga to solo là. To solo là. L'anniversaire nanga benga inga souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Na na problème na sila te. Alors maman c'est comme ngala pe mulaki pembe. Eh non tout na ye lelo bengi nga poani elo nye sui yo to elo nini. Ah yebi sanga elo nye so nga pe ya za komi. Elo ke shunga salite na zalaki na yo zalaki na katite. Donc c'est comme ça to solo là, c'est ma sœur. C'est un ayo vraiment aussi me le belaye. D'accord, on t'a collé l'autre fois. Ba doubler ba leke belé pour ça OK place où so bona. Mo c'est kala biso abibi kuna. Oh si la biso azakula, ben la biso azakula. Ba to so ba doubler moi la journée ça coller moi bande comme susu. Et ça qui moi bien te na éviter. Et comme ça maintenant cause à moi ba orgueil. Et ça nango qui orgueillité en fait eza koye baka musala. A kosa italo ba ine ya solo. Ça n'engage oui a kosa ité. Ngana na pesa ka ba tout devoir moko boye. Vanda no nanda ku betata 3 ans mo bolé kate. Barezi ngapa na zonga ndako na vanda mo sekale kate nzonding ezo pela makasi. Ya ba CD ya ba nezo leka nga vanda. Mais na zonga na te vango koma mo seke zongi. Voilà. Ba misupe ba meka no ba vanda. Ba vanda na. Parce que to uti place à malamu, to su formation à malamu. Si ma pe boko fana bino mo bo sali nzonding entre bino na bino pour boza ba star, boza ba mo seka baro. Et pour to zwa ngonde sérieuxté. Tu vas to vandi sa makambo. Oya ya cheli a che makambo ya che makambo. To na ba star to ko satin. Voilà. Malgré ba to ba ko jije ba ba za kutu na chaîne na bango etala mate po biso mo to tchanga ngo pe na kate. Voilà. Tu vas to lo biso na biso sangi to che mayele. Ah, et pesa makaka. Bozu papa wa batu musu bande ko musu ya banda te bino na bino. To ka biso moko. Abi to za ba lena biso to za ba mo seka biso. To na mo seka na biso. O ya solo. Neti nga na banga na ngam o nga spectacle na non. Ça va doubler baza ma BP zate. Ça va doubler net nga na za doubler mama linga. Va doubler mama linga. Na doubler mama linga na doubler mama bomengo. Na doubler mama persona ma kufa mama nzele. Na doubler mama bipendu. Na doubler mama boka. Na doubler ya mama boli. Na doubler mama pembele. Na doubler mama tsuke. Ta va doubler na ngabangwala. Libala comédie eza eloko oyo ba o bazolanda nga bayebi eza biloko ba 2019 nazo penser nango banda kala siko lo lengo na bimisela ngo yango te libala comédie na elianga mbongo. OK pour casting pe l'équipe ba tête d'affiche minene na osomba pe libende na nga esa ilanga transport awa mais na ba na kotsa ngona awa voilà elianga penza. Alors, et comme qui que non, moko boyoche, tamo, ba fan ba romolo ba. Surtout ba on ba message ça, ba on est loco. Ba la non.
balala po ta na olamuka na pemisa bango lisusu te. Aux la poto, aux besoin sur ma perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux Ali, Vanessa Airwig, tu numéro on a na scène, na on le babonde de on sur ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai, Vanessa Airwig, azar on a na prix moko abordable, pour sur ma perruque na yo, pour ciao robima chic, robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas là, Savino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour la maintenir caca, crème, yama beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Voilà, bonne année, monsieur le journaliste Barési Baza le vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle je reçois cette émission. Vérité plus, une émission à caractère culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque selon vos demandes. Alors, aujourd'hui, depuis 2023 et Bandi, j'aurai ce grand plaisir de recevoir cette grande actrice de notre pays qui est la RDC. Je sais que Araba fanatique partout dans le monde, elle c'est Bibi Chemo Seka pour ses petits, c'est Yamoski. Donc avec elle est au Panza, moi je sur la Panza parce que depuis l'année passée, il fallait que ça l'émission, d'abord Souka Botola, il la mouki. Dans la liste, il y a la patronne dans ma chaîne YouTube, il y a femmes, il y a médias, tout le monde a Yamoski, ça qui est la télévision, où il y a qui peut avoir vacuum dans l'eau. En tout cas, sans vous mentir, il y a qui prend la pression en haut, mais subitement tout le monde est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui après et tombé après moi ma solo, et puis moi je suis belé parce que il y a Moski, il y a pas ma question. Tout le monde a fait un clip à frère Mike. Tu as vu les gars, il y a Moski m'a envoyé un mystique et plus sensible. Alors tu retournes et puis ma question, je suis déjà peu surprise. Tu bon bien au awa tout à l'heure. Mais avant d'appeler ça, il y a Moski Maloba, bonsoir ou bonjour. Laissez-moi remercier toute l'équipe de Yo qui est derrière la caméra, la prise de vue, son cadrage, image. Des Karibachi a toujours là présent. Merci pour tout. Merci infiniment à tout Seigneur, à tout honneur. Yannick Chambagotson, mon boss, mon patron. Mille merci pour tout. Gaël Fundou, Maman Bonheur. Bon retour en France. Bisous à toi. Je réside à la merveille, moi, la mamie. Clin d'œil spécial à toi. Mimi Ndoumé, Madame, Sourosa, Madame Fosa, Mimi Ndoumé, Madame Christelle Lina, gros bisous aussi à toi. Maman Iguette Kamazi, moté maman papou chez Jules Monapoutou. Et merci à papa Paul Fikipo, moté maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande, toujours en action. Dès aussi tu es d'accord avec moi, ouvre-nous pour dire bonne année, bonsoir, Yamoski. Bonne année Barési Baza, bonne année l'équipe technique Mobimba. Exemple télévision. En tout cas, bonne année Nabino. Voilà, bonsoir Yamoski. Bonsoir Barési. Santé Kitoko, bien habillé. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Un mot gentil dans ma opinion, c'est mon invité sur la première émission depuis 2023 Bandi ou comment au Baotala yo awa partout. Bon, équipe kozala mo ya liboso to pe mi balé. Ah d'accord, OK. Au pays ça va faire on est au bazol ba télévision. Ba union ça bazola ndangai. Ba fan nanga. OK. En tout cas, nzamba sa biso bolam. Kande na loba parcours normal, moto kanga parcours te. Po ezana ngoli kamba batata nzambe 2023 ezangolu. Tokanga makana ba oyo nzamba yebisa biso yango nde ekokisama. Na souhaiter bino de bonnes choses, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. 2023, Yamoski a souhaité bino ba bonnes choses et belé. Pour Maman Moseka, 2023 s'annonce comment déjà sur le plan artistique d'abord. En tout cas, c'est OK na malam. OK. En tout cas, na loba nyonso komela nga ezanga nde nzamba lobai. Ya on a loba nzamba mukolo. Na lingando loba bongo nzamba za mukolo. Dans nzamba za mukolo pour la Moseka 2023 déjà ils ont banda très bien. Oui, très bien. Nzamba osanga ndenga lobaki. Cette fois-ci autinda archange Michael. Voilà. Yende bena muto meki ozwi lichette do likwangola quoi.
Voilà, les chants de Angola, mais les cas qui en 2022, au Pézaki, année mort mystique pour Nabatou Moussoussou, année mort père malam pour Nabatou Moussoussou. Pour Maman Moseka 2022, c'était pour toi une meilleure année. To anango zaki pe na moi ba koko so na ngo mais surmonter qui car étant que moi na Nzambe. En tout cas na surmonter qui le quoi moi na Nzambe. Oui. Tu sais mutu nyonso na se na moi azalaka na ba ange ba regarder. Voilà. Comme la Bible dit ba ange Nzambe bazalaka tout bazo camper. Voilà. Alors ils en a un moment moko Nzambe atinda rapenda intervention mususu. Intervention des archanges Michael. Donc il y a des anges et des archanges. Alors ngana loba Nzambe asali nga intervention na lolenge belé. Omoni ange akoki ko camper tout autour okoko sala accident bukani. Voilà. Lobi Nzambe asali nga ngolo malgré batu musu bakufu menga na bukani. Voilà. Musu pe ko sala mabena ngeno. Donc mutu kelinga e baluka loka yoza e baluka ate. Donc c'est-à-dire niveau musu seza na kati wana. Donc c'est ça. 2022 zaki année moko ya pasi. 2021, il n'y a pas si 2020 que nous n'en parlons même pas. Mais Nzambe, par la grâce de Dieu, toza o toza, na makasi na bisote, na boye bité, so na boye bipena na za moins, so na makasi coûte l'eau côté foin, donc ils ont mawa Nzambe. Ngolu ya Nzambe yango toza o toza. Yango toza o toza, Maman Moseka, une grande actrice bourreux de talent, depuis au bandati lelo aussi la raté, aux alaraka Moseka wana. Le secret de Maman Moseka, c'est le travail. C'est Dieu. En fait, il faut que le baba me soupe. Voilà. Oui. Maman Moseka, c'est d'abord inné. Moussala ngo eza makila ba eba Hollanda ba ebi. Ya moni diable a luka lolenge nyonso. Ba resina yo kela ngo sonité. Moni makambo ekomelanga. Diable bena linga ko anyatanga na sila na yo kanate. Surtout ça. Po eza na bato bazawa linganga ba bimisanga na mutema na bango. Batali Maman Moseka. Tuzawa linge apena boye. Maman Moseka, vous comprenez? Mais Nzambe, ngana loba temps et Nzambe. Na ko leka lelo na banzo loba kuto monye za ki boete. Ce diable ça kotisi en. Bible loba diable a indi sa imité ma bato pona Yesu. Alongoli ba mayele ba comprendre ka mwana Nzambe. Voilà. Ba mo na ba préférer na bango Barnabas soki Barnabas ba bi Yesu ba tchaine kulu. Tu vois? C'est Barnabas, c'est ça. Voilà. On comprend. Donc diable soit bien indi samité manabato. Yo sengaka mawa Nzambe. Donc justice Nzambe le kinyonso. Ba resina ebisio so Nzambe ba sa justice dans mon nguna no yo kele mawa. Exact. On comprend bisa Nzambe obi pardon papa diminuer. Oyebi sa bena Nzambe diminuer. Donc c'est ça par la grâce de Dieu toza o toza. Donc secret à Maman Moseka. C'est Maman Moseka lo sambo subasma nanga. Yesu Christ à Nazareth. Et pour tout le monde to sambelaka. Et mutu nyonso okendo baka sambelaka. Mais ko sambela nani? Ko sambela na ko banga Nzambe. C'est deux choses différentes. Donc au banga Nzambe, Nzambe na ba principe na ye. Et alors quoi ba obakena banda kwa milili wana ba bisa bango ko sala boete. De pas Nzambe pe bongo. Ya on to komisa Nzambe kokote. Po pas koko ko ça n'importe quoi mais pas ya papa au banga. Obi que papa obeta fibu donc Nzamba papa. Dans ça ba principe na ye. Ya on moni bela ba chrétien to mona bilaka Nzambe ekokisa mate parce que to mito komisa Nzambe lo kwa koko. Aza Nzamba mawa, au kitsa mawa. Oui au kitsa mawa, mais okufa na bilaka. Okufa na bilaka parce que on respectait ba principe Nzambe te. C'est ça. Donc eza soubasma na nga liboso sa prière. Nga ba grâce Nzambe na pesa Nzambe merci parce que na bimi na liboto papa na nga eba Nzambe nga na yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na maboko mon père biologique. Donc c'est ça. Donc vie na nga eza soubasma eza Bible eza Nzambe. Nga tata na nga kufa tikela nga mabangu tikela nga makomi. Alors biso tangi makomi au pratiquer. Donc nyonso ya na kati ya Bible et puis tout ça au mona bolam et puis aloba ya solo. Voilà. Donc c'est ça. Musala nangeza na naza subasima nangeza prière ko yeba Nzambe na mutu na mo santu te polo ba mona moseka siliki moseka ko sala bo c'est ça mais ya motu ezaka ko batela ki bon Nzambe wana ba yi bangote ato ko ipupola mabele nzele ya mulai. Voilà. C'est ça. À part ça répétition nga répétera en fait on est à secret nanga. OK. So na bina bimisa mo za sous secret. Mais curieusement maman se retourne to yeba yo pena mo ndambo côté un peu famille. Maman c'est kaza moi na commune nini
Kola wapi? Nakoli na matete. Nakoli na commune ya Kinshasa. Ok, matete mais comme la dit. Donc nakoli na matete, na commune ya Kinshasa. Ok. Nakoli na Kasavubu, nakoli na Tchangu na Masina. Ok. Oui. Et na ba commune nyonso tangi la commune nini openda o se décider jusqu'au oya ko embrasser carrière ya artistique. Na commune ya Kinshasa. Ok. Na commune ya Kinshasa. Zaka nini? Bon, quand on a qui président Lombe à Longwe, groupe Salongo. Voilà. Ndé na lobi na ngalo kwa pe na zako c'est na président Lombe makasi. Na vara fan na d'ailleurs d'abord. Na mina ke na Simba. Wana Simba auto créer Simba. Ndé na kei. Ndé na kota demande nanga. Et puis tozaki ebele ba recruter ebele après bo passer ce qu'on a test na casting. Donc avec casting hein toujours les cas ici la raté après lobby ils ont ce 3 jours après poser la liste au ebima. Dans on liste ebimi tozo bazoa bisoka mi balé. OK. Tozaka plus de 100 personnes. Wow. Bazoa ranga na mususu ki sa kufa. Oh personnel. Donc après ba ninga musupe ba ko sa ba koti ba recours ti lelo baza pe na groupe Simba. OK. Donc na kota Simba na Simba ko siki na nete. OK. Na kuta ba te belé na groupe Simba. Na kuta ya Nicole Maya, nakuta Yamuya, nakuta Nseka, nakuta Bongo Silokuli, nakuta Sila Bekam, nakuta Nyota, OK. Nyango, nakuta bangwana. Ba Mama Kalunga et les autres ba na sima ba yo. Mama Kalunga ba ici ba na sima mais Mama Kalunga banda musala ne kala. Place Moussous ailleurs. OK. Voilà. À l'époque, il y a Moski aux arcages jeunes filles parce que surtout calculé nous a plus de 20 ans de carrière hein. Oui oui. Non, mbula Simba sali ya mbula penga na sali na loba. Oh. Ah oui. OK. Ah mais Simba déjà plus de 20 ans je crois. Il y a un moment na ki Simba na zaki mukie, na zaki mukie siko obota mutu lokwa ya ndimosi. Ta niveau. Oza ekulutu papa chef. Il y a un moment na zako tia ba tatouage wana. Voilà. Il y a un petit kala. OK. Mali da AGK mais toza na ngora. Ezakaka. OK. Mais à l'époque il y a Moski aux aki étudiante, aux aki élève, aux aki est-ce que ça peut facile dans une famille pas permettre peut-être à âge de moya. Ezaki penza facilité na famille nanga surtout papa nanga. Aloba nanga eloko moko alobi omoni musalo oyo omoni bato mona ngo akisi quoi. Voilà. Abi mukolo kota ndako wana oyo obimeza yo ta otikala kuna ndeyo c'est-à-dire obima liboma ko mekate. Voilà. Azawa linga ngote et après tanga moni keza na ngodon op soka conseil. Et puis na famille ba cousin bazali pena ko lingate. Tant papa nanga kufi. Voilà. Ba ko mona soutien bolingo oyo groupe Simbela kisanga. Ndé quand même ba ki considérant. Donc voilà. Dans Moski quand ça. Pongai nazako vanda na ba papa et pas grand frère nanga. To ki ne tournage na Kazangulu. Même si président Lombe sailanga lettre ko bandima. Président na sailanga lettre ya sali signature beti caché na ke na pesi ya na biso accusé de réception. Il est pas accusé, on même pas accusé. Je t'ai dit. Pour andima ke non ameminga. Accepter voilà. Des président Lombe azako mona bi oh. Ah bon? Mukola yaka place na ovanda, président Lomba abi où ta place à boy. Donc où ta place à bien. Voilà. Président Lomba mona place na ovanda bi oh. Et puis il y a un abisso un intello quoi. Atali pena ba solo line Lomba atali abi no mo se ka où ta place à boy. Donc ça te na vanda ki na lembi vi na ke na Simba te. Simba pesa la ibongo te. Il faut ya na motu ya nanu. Exact. C'est ça. On a moi bagage, biso ba benga on a obetaka moi ngwaka. Donc c'est ça quoi. Quatrième de la famille Maman Seka. En tout cas, nous avons troisième pour le moment, deuxième parce que mon quoi kenda. OK. Au total, vous avez combien? Nous avons 5. 5. Combien de filles, combien de garçons? Nous avons 3 filles, 3 garçons. Mon quoi kenda, tout cas 5. OK. Et le lot de Renault Bazaka fier, toi, on a star dans la famille. Oh oui, hein, Bazaka fier, Makasi. Ende kwa Maman Seka yana Maman Seka, eleki ya Maman Seka, cousine ya Maman Seka, nièce ya Maman Seka, neva Maman Seka, oncle ya Maman Seka, tante ya Maman Seka. Et combo ya Maman Seka. Alors yaki na groupe Simba, ils ont combo à Bibiche ou Moseka aux gens qui ont nord de scène. Eh bah sous, te ponga ton na Simba, ba resina ebisa na episode émission moto sala ona ngana ton na Simba na zo jouer na tonalité bangala te. OK. Ngaza jouer na nazara na moi bo moi eloko yango
Naza ko jouer na ton accent ya batabandundu basuku. OK. Mon président ayebi azaka sa naza musuku. OK. Oui. Au fana basuku mingi. Donc naza na moi eloko yango so na vai na muto azoloba moi na s'adaptaka facilement, c'est ça. Et puis nde na yaki kozwa rôle la maman Moseka pour na film moko muto aza jouer rôle la maman Mongali za Milo Mamilo. OK. Et Milo a gagné mission de service après rôle en ça je crois Sonia. Ah oui. C'est Sonia Evoloko, il faut Nancy Evoloko je crois. C'est elle. Parce que je suis comme ma passe à Nancy là. Parce qu'on a joué maman Bango. Maman Mungala, ce qu'on a s'imposé. Bordeaux, le président Bordeaux, Abinanga, Vandisa Makambo. Na vanda na maman Moseka. OK. Et puis nazaki na kibonga na yaka na ligne nanga. Na kibonga accent nanga na lolenge nanga. Nga kopia na mutute. Na lo bango na cadre te que ya polémique. Nazaki kotala mame yenga na osepela ndenga zo jouer. Mais nga na bima na lolenge nanga. Nazala pe na moi ba improvisation nanga. Nazala pe na comédie nanga. So talige nanga, nga na comédie makasi. Vous comprenez? C'est ça. Donc bravo na ba o babanda liboso. Grâce na bango pe la msepe sa biso courage au sa musala wana. Mais nazala moi nzela nanga. Et ba leki pe ba ya sima na ki mongala boy. Vous avez rappelé pour faire notre émission c'est pour la maman Moseka yango na pe na koma pe na yoka na ngai te mutu na mutu a danger na côté na quoi. Et ba te belé peut-être se poser ma question babi maman Moseka oui et lelo déjà confirmé maman Moseka mais trop mona bibiche boy tene maman Moseka bête pour jouer non na ki bibiche boy peut-être ba mso ta otala te. Oui na auto jouer na jouer na pièce mobo ya Gingombe na zaki bibiche mais na mo tonalité Moseka. OK. Oui. Na auto jouer pe pièce moi pas belle vie malgré na zaki maman mais na se déguisate. OK. Moi mes actions dans jouer bibiche bon jouer en toros net. Tonalité et ba do kota te to et ozo. Non lo ba no bo tonalité zatin. Wa izaki nga. Wa nga pena. Non jouer nanga. Et ya automatique. Oh oui oui. Et bon idée au chaba ba bakala ne uta. Na biso na banda mukie na zana ba vingtaine quoi. Donc na otala ke na bota yandi moso boti elombe oboti papa chef. Il faut se déguiser. Ndé na tala ki déguisement na biso ba mbunza. Voilà. Basala kana très moko wana ba dodo mi bali. C'est ça ndé on a chapo koko nanga azala bongo. Et puis ndé na loba eza koko nanga aboti mama nanga. OK. C'est vous fana na moi mingi. Na za tout mola ba makasi nga za mo bulu na momo na makasi. Na tout mola bango na za ko imiter bango so alobi boye na ebise bandela. Donc c'est ça. Depuis maman Moseka za na groupe Simba ti lelo olongwa tata batama boya pozongi. Te Simba na longwa te. Simba ta na kutani na papa Nico. OK. Lokwa loba inanga keno alingi ne musala na te. Soumission mobile asenga ra soumission. Il y a pesio bolingo yo se soumettre. C'était ça. Na tikaki bolingo fort. Na tikai musala na bandi et puis na boti à un moment donné ndé na ki kozongela musala. Ah d'accord. Donc ils ont plus qu'à pour na papa et tout mais ko longwa te neza to mona ba muso a longwe groupe na ki o sa peu musique na nga. Nga na sala musique te. Non na sala te. OK. Na pe na groupe muso na joie te na ke no kota te na pas président Lombe. Toujours fidèle au poste. Fidèle bena au poste de ma kiasi na kasi. Pona mona neti na ke wapi. Kai bisao. Neti na zabuye na ndenga mabete na nga munene te kana kombo na nga mukie boye na mona donc muta ko kanga président Lombe ko ka ba caprice yo na loba mona tala nga bia faut ka ba président Lombe mais lelo maman Moseka na habité so pour répondre ngani na question là ils ont déjà essayé les carré un peu longtemps babi ba ne belé en groupe Simba la majorité babi no nyonso na ba leki na bino pe ba ya na Simba. Beaucoup de moi l'Orlando mon copain nini. Oh la majorité bato ba jouera bien na ba nzoni belé ezaka mingi groupe Simba. L'équipe a venu entrement d'accord autant que l'autre fois. Ba doubler ba l'équipe belé pour ça OK place où sont bona. Moseka la biso abibi kuna. Oh si la biso azakula. Ben la biso azakula. Ba tout ça ba doubler moi la journée ça ko les moi ba de comme susu. Et ça qui moi bien te na éviter. Et comme ça, nous avons un orgueil. Et ça, qui orgueil, en fait, et ça, oui, baka musala. À cause ça, il a solo. Ça n'engage que. Oui, à cause ça, il n'a pas ça à tout devoir, mon coboé. Pendant qu'on a 3 ans, mon bolé kate.
barezi nga mpe nazonga ndako na vanda moseka leka te nzondinga ezopela makasi ya bacd ya bani ezoleka nga vanda me nazonga na te vango koma moseka ezongi ti bamisu mpe bameka no bavanda nano parce que touti place ya malamu tozwi formation ya malamu ozokoma tozwa formation mpenza ya malamu epa président Lombe merci mon papouche donc tozwa mpenza formation ya malamu nalobi na nga te ke bango bakoka te me nga mpe navanda 7 ans najoua te me nazonga naza sur scène mpo na força te na kopia mutu te najouaka te ke parce que oyo ajoue boye ngai fo najoue boye na calculaka mutu te mpo najoue donc naza sur scène nga kuna napesa bato matière. Ok. Oui. Ça moi j'ai assez. C'est ça. Ok. Être ngana bima danger so na jouer na muto ebo jouer na bima foin et polisanga. Ok. Ngana koza na ngona ebike non par exemple. Na jouer na Kalunga ou bien Marie-Jeanne Bololé je sali à passant. Nani baza sunani na Mbudi. Pati Melanga. Na jouer na Epela o Chichimoto. Na jouer na bango na tinga bango lokwa to jouer ba mama nani mwana biso nani Nzita. Voilà. Ngana ne longo mona ke o muta ko bimisa ngo eza Nzita na bomba ngo parce que zaka mo seka pa bima danger te nga za bongo te na opesa nga bi lobe loko nga za bongo o ba otala nga ba yebi o ba otala nga ba yebi na za donc kabola rapenza gâteau kwa mutu nyonso bo se retrouver parce que bato bele pe ba égoïste la kata scène et arrivera ah wana ek musala o salati voilà ya obima danger batonga je elo musu esenga yo bimisango na moment na te alors ya oleka pesa mutu mususu abimisango c'est comme ça et na système peut comment maman seka ozo jouer na mutu mobo otanga komone or ke bobi ke komone fula mutu ah non o surnommer mutu kombo wa biloko an bo limbisanga ya kozu eza te nga tanga na ngata na ebina nga yo te na tuno ya kombo nani voilà so na zwi kombo na otanga elongola nga mo sekate elonga mo sekate wana esprit wenge donc voilà ya mo sekate biso na simba tuka balakisa biso lo wana te OK malgré tokuta mo ba 12 ans pe zala ko monika moi ki star okuti bango mais nga na zala na tellement na iba musala na nga ba musala na nde ganga musala na nge ganga na luka mutu te musala na nde benda batu pembeni na nga voilà c'est ça donc biso penelo kwa nezala te Machiko binomo boza bana elombe sona no eluka musala ozade a tobola litoi o kalinga suki ozwa ote oide a star alors tikala kuna ya ngasa ba propre star là ye moka formé voilà ozwi liye bo munene so tali pena biso bana simba mo ba style ngo ya ko komisa ba suki rouge ozo na ngo sala pe na ngote na kata simba to ya mo style na biso mo boy moi mutatalo ka boy o aza artiste te talaka elombe nde azalaki ezalaka dilu mwana oyebi ye te azalaki chantre moko boye azalaki boyembi monene na empire bakuba ozokompa ayemba bien mais so otali ondima te oyo musicien alataka nde nde papa ndako c'est comme ça eloka bajoski kiambukuta mpe ya son âme ozokompa eza bamisie mosusu otali deya bobi oyo aza pena nduleman alateli otala jipa ebwezimba c'est ça biso na simba vraiment tozali na école wana te vraiment mais sikoyo lelo tokolo bape badoublir mosusu mpe bazala mpe na bagroupe bato mosusu badoublir ya moseka badoublir nayebi te nga mpe namona nanga bon doublir te ya joa na ye aza mama te mesko ya joane na mwa lignete omoki moseka mpo ne alobelaki abi simba mpe bokofanda bino mo mpe bosali nzonzi entre bino na bino mpo bozala bastar bozala bamoseka na bango mpo tozwa yango nde serie te so bato tovandisa makambo oyo aye atie makambo oyo atie makambo toa na bastar to okosa te malgré bato bakojuge nde baloba baza kutu na chaîne na bango etalama te mpo biso mo totyaka yango mpena ka te so bato lobi biso na biso tosangisi totie mayele epesamaka makasi ozwi paport ya bato mosusu bandeko mosusu ya libanda te bino tozwa te ka biso moko abi tozala balene na biso tozala bamoseka na biso toa bamoseka na biso oya solo te neti nga na bangana na nga nga spectacle na nono bamoseka na biso voilà nga naloba so moto arenie ata na ye nga na okangi te eza vent mopepe mpo nga naza
po muto longola nga zate muto pa ya ko tufenga zate mo ke nzambe alobaki na longoli eloko po na yiba mutu te na kene pa nganga moko te boye fulanga po na moma moko boye apokanga ate so nzambe alobi apembenize ngai na vandi nga loba seke nzambe alingi na vana boye alinga lexelo omo boye to mona ateka ke mutu moko boye nda kangia mutu aza makasa okanga mutu ate nga na tala yango na mo spirituel nga bino na moma oyo dem suma mo seka oyo kana te ou bien kalunga moko boye ou bien tel boye zo ko be Marie Jeanne to chaka Marie Jeanne bolole po na minute oyo yenda ke na nzonzi nga babengi awa moseka allez-y comprendre za makambo eleka o evandisa pe moseka voilà yatiki moseka bi bolote bayebi nga pe na nyata kata na kangi misu ba pesi role bonakei ya na onka ndenge ke ndaki menzamba yebi pourquoi na uto ebisa on bandeli awa to tikela ta nzambe on se comprendre et puis nga mo pe na comme na moi obeinga na no na bolemo na ba na vanda na on Yebo se retira que oui basé belé ba baza obenga c'était dit à quoi c'était dit à ma na sala na tala no ngambu na nga commerce OK mon pépé na no eleka nango on s'en pas c'était ça voilà et ça bongo ça va doubler baza ma BP zate ça va doubler net nga na doubler mama linga va doubler mama linga na doubler mama linga na doubler mama bomengo na doubler mama personnel ma kufa mama nzele na doubler mama bipendu na doubler mama boka na doubler ya mama boli na doubler mama pembele na doubler mama tsuke ta ba doubler na bango wala bon on va doubler na o oyebe bango bon on bango nde ba oyeba ata lelo ba oboya na bango baba mon père baza ba bike nga doubler moseka ata boyina échanger pelote ata bandimi et battre pelote aotika la ka yepo yebo jouer voilà bien la binone parce que vous êtes vraiment très bien indiqué sur beaucoup de plans voilà pendant un coup de chapeau à papa Ilombe donc le maître Faustin Soukari donc voilà et maman moseka to betano lisolo ce que ya moseka télévision 2021 et bandaki maman sera besoin mona ozo kende ko chaba coup de pouce vraiment ndeko na ba benga ayo na ba film mais à un moment donné na ba période ba souka on dirait avant aussi ça année to viré 2023 moseka télévision to ta boni pas la comédie souka la makambo ba casting kitoko et comme il baba on est scénario il y a ba questionnaire kitoko image kitoko ba vu pe na YouTube so ba tira ba papa les autres qui ndelo kwa mai c'était dit à quoi qu'est-ce qui s'est passé en fait c'était dit à quoi maman en fait l'idée on a créé et puis tu rebats sa question à maman chaîne déjà ezala libala comédie eza eloko yo ba o bazolandanga ba yebi eza biloko ba 2019 na ça va penser nango banda kala parce que lo lengo na bimisela ngo yango te OK faute de moyens excusez na ba tena même on a modèle na ngana mais on peut ali kolo libala comédien na elianga mbongo OK pour casting pe l'équipe ba tête d'affiche minene na osomba pe li bende na ngai sa ilanga transport awa mais na ba na kotsa on awa voilà elianga penza alors et comme qui que non moko boyoche tamo ba fan ba ko moloba surtout ba on ba message ça ba on est lokote balala non balala poto na olamuka na pemisa bango lisuti et bientôt là na banda déjà ba na ozongela ba tournage et puis na obwa ke la bango ba film même se pesa autrement OK et ça pena autrement donc ça TV production pe bandi ya ba ndanga ba film production ba film et bandi na banda déjà je crois d'ici le 20 awa na banda tournage à premier film après wana na tourner libala comédie après libala comédie et loko muso ezo yana ke so ezale kito mwana donc wana pe so epesa ba OK onga mono na vana na matiti ya komia humour to yango moni chaîne na ngai zoke na babiloko wana makasi kala mingi te ya to leki ya libala comédie moko boazo ya obo sepela nango si makasi donc c'est ça ba idée na yo to ba inspiration na uta wapi ya ka nzambe voilà naza nango ebele makoki nde kaka makoki donc naza penza na ba idée ebele o pena muta vandi au zappe chaîne musute au talaka mo c'est officiel donc faute cas de aba moyen de na oloba mais nzambe lo azane Jehova Jireh a opesaka bando s'attendre na vakumo di bala comédie ya kinango surtout côté ba vue na sai ko s'attendre nango te mais ngai
na loba nyonso na osala ifo simba na tiara il faut pour na nzambe amen nazomona ngai biteti na osala eloko bato baosepela nango malgré comédie ezo aider pe ba foyer exactement donc tozalaka kete toseksaka bato na ba blabla non oseki osali boye non il faut mutu pe attirer les sons c'est ça donc na kati ya libala comédie wana ozomona baquestion ezopesama oyo pe bavai na bandako babi non biso pe faut toyeba mambo c'est ça à part le moyen quelles sont encore les difficultés rencontrées pour réaliser libala comédie difficulté ça ba moyen ça na ba moyen acteur va penser comme tout pas cité non pour nga tona na ba chaîne na ba pesa ba mutu pasi voilà c'est bato nyonso na benga wana ba boss na ba chaîne na ba boss na ba mususu donc ti ba yaki wana ba yaki ka ko pesa nga maboko parce que ba comprendre mo seka apesa bango pe maboko na ba chaîne na bango wana ozwi Bobo Manoka Pierrot Ndombasi Gabriel Bolembo Tinana ozwi Belvi Kandi do baza ebele Badacosta le coach donc Maman Mboudi Omar ainsi de suite ya modé talaka ya modé ya pika respect ya pika donc Mama Kalunga Ochitie Pela aussi Cardozo donc Baneige donc nzambe pena pambola bino na opena bozo sala pona ndeko na bino parce que tozaka boyo pesi moninga pa opesa c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Mais Nino Mamo c'est qu'à faire ça en 2022 ou ça a quitté mais en 2023 on raté ti anesi là. Faut ça les biso. Ça colo inspiration. Non ça là on se kotango ya pona émission musuda so mone lo na linga na bombela kio yango. Voilà. Donc vous avez nos patients. Borolia bena kitoko 2023. Moi c'est ka télévision zo à penza. Donc na biso malem déjà na chité Mamo c'est ka 2023 et bandit tozo zela. Oh Mamo c'est ka promettre biso bi et ça secret on met la biso après. Mais beaucoup de gens se posent des questions pour savoir Mamo c'est ka tisi quoi zo le ka SBT pourquoi. Bon c'est obligatoire na le kana SB. Oh naza obligé ta oleka na SB mukolo SB soit CP te moseka leka kuna na oleka te mukolo linga che casting photo solo la pena ya vana leka oui boso ende auto solo la pona tout na ye banda kala no za olekisanga te po ani ayebisanga te moski na za olekso te po na mona film oyo esenga personnage na yo te lokola siko personnage na yo ye yango na tie yo merci na leki pona na likamba sila te sila pas na problème na ngati donc c'est ça ngaza la bongo ngaza hypocrite te ko za ba tumso za bino nyonso to bolinga sila te to linga sila te sila sa bisoni voilà sila sala bisoni voilà asala biso lokote et ande lupemba na ye peut-être bato ba omona ona ndenga ba okena ona ndenge wana sila na problème mutu te mutu pa na problème sila te que so tuninga mukolo sila obenga nga na jouer na pied na nini soki na SB ana to solanga bisila ba no benga nga te poani o te moské za ipo na boya après to soto na ki na tourner ka pamba boy non il faut na tourner yande konanga et biso pa obenga te na za pas obligé te na tourner na SB je ne suis pas obligé mais na yebi parmi les abakou ils ont belé balinganga. OK. Oui. Voilà. Pour dans la problème sila te. Voilà. Ma fan rêve. Donc là est l'autre côté. Voilà. C'est ça. Batika toute ça sabatumi tout. Le lo so ici la benga to solo là. To solo là. L'anniversaire nanga benga inga souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Na problème na sila te. Mais peut-être na mona te mukolo mona to solo là pas yebi amutu nanga. Na tout na ye sila pourquoi? Oui. Alors Mamo c'est kamungala pe mulaki tembe. Eh non na ye lelo bengi nga poani elo nye sui yo to elo nini. Ah yebi sanga elo nye so nga pe ya za komi. Elo ke shunga salite na zalaki na yo zalaki na katite. Donc c'est comme ça to solo là c'est ma sœur. C'est un ayo vraiment aussi mener le bénaï. Voilà donc batu nyonso retourne en question on a question komi. La mosquée a oya na ye parce que pour partout à Kendara bomona kae ya rapena serviable pas leki na ye bandeko na ye ma sœur na ye master na ye. Master pio ya mosquée na a batu nyonso ba makalunga. Wa pena to so ma. Zaye ya mimi loleka. OK. Moi batu bien benga milo ya mimi aza ya mimi. OK. Donc ya mimi. Milo loleka, milo 50 wana peda bokila lokondo. Aujourd'hui Kalunga, moi c'est batu ya paille honorable on appelle la mienne aujourd'hui Aziza Kengu mais la mienne aujourd'hui Belvi Kandi la mienne ici le péchanga Mobutu la mienne
Donc la mienne basée belé. Si la Beckham a yebi la mienne. Ouais, appelle la mienne. OK. Voilà. Si la mienne. OK. Mukolo benga ngai mukolo mona ke moseka mikolo to moni okomo yeba o jouer yaka na daninyo. Na SB na oya to solo lina sila. Soka lo ba ke o jouer ba jouer. Autant supona yena oyeba lango jouer. Tant supona yeta mususu ke non pièce na o akomi ngana nu epesi makambu te. So aboni pe na BBC yaka na boya point. Wana ndeko na munu mutu boko te donc ngana ovanda boyete mutu boko yelo bana sila mabena valango na olinga ote ayebi. Oloba mabe asila ngana vande bandeni. Biso na simba bongo. To pota na biso yo uti libando yo tongela nga sila na oboya ngo lelo ti lobi ndeko na munu me ona eke no jouer na SB na oyebi se 2 ans ngo na zo jouer te yebi sanga ayebi to solo la et puis promettant nga na pièce na nga aozala nga siko na obenga yo jouer a oboya te. OK. Oui ora bana le 20 autres. Oui yo jouer o chaki na casting bon na cheki na libala comédie tellement zaki na moi mama mbuso za ko sala et permettant italinga ya. OK. Mais na pièce aussi la ozala a oboya te. Est-ce que yo mukolo benga nga photo oh na yo bege ya yo ce qu'on a tourné yo photo sur la voilà ya mosquito comme ça presque na suka ma question mo fona tu nango ba te ba tu des questions ka vite fait babi on dirait na makambo elekila ya mosquito et loko esoka ya mosquito makasi likambu ya maswaku esoka makasi nene po ba on dirait ya mosquito le bela romingi on dirait ça manque à respect mo bro ko ouais ça manque à respect talara net ba reziboé oh joa mama seka te bana batu na ba te ba chat pe le ba mo signer ba mais bon waza mutu na mutana ndenge na ye mais nga penda moski bo écouter laisser impossible swanga makasi na âge na nga boye tamsu na lobela batu ba mona ngo kelem so na diminuer maswaku te na diminuer maswaku te na linga na talisa batu maswaka aleki ya musike pa na nga na ko longola bilamba libosa maswaku te et ça maté et swanga za ko ba diminanga na niveau moko bo o likambu kuto zata na mutu ko yate ni ya est-ce que ba bambi yango et puis donc ba bambi yango tour liboso ba bambi yango lisusu donc il faut ça passe parce qu'on comprend so ba pesa la bango ata mutu âge nanga muka bo pia ngama swa et puis ba to ko ba ni pourquoi ba jeune bazake beleka maswa ko yonga lo baka to za jouer trop na fali l'époque to za jouer mingi na fali ba talika ba kaliki ba bito bambe ye fallait batou père de famille na moi si na ba vandi na mwana ba auto bota esika mama boy et puis fallait ngo linga mo ba vanda bena bi ya mosika dimina nga boy nga be belome ya moski wana ye mokuta za linga ngai kutu akobeta ngope voilà asa ba jana ti ya na batu na ba sala biloko oyepe bango ba yebi batu na ba sala ba jiwana ngate na monde théâtre ba naza ba ngambwana ti na sala musala ngako yo ebiso bando benga nga moski na tali age no chaya ya ona muninga note ata moski na chaka chaya moski ko longola mo kilo mo valeur mo boete na linga ngote ponga na pesa bino frais pe na benga bino ba yaya ya da Costa ya Piero ya Kinganzi ba jona ba na batu na bango ngate atolo boke no tanga livre atolo boke no sabo moni ya moski pa lo ba trop photo meka eto si se carré et simbate pona na yeso munene kotalo chaba garde fou et bukana te nana yesu munene donc longola yesu po ya na mambwana exactement et simba te longola yesu za problème et puis ba yelanga likamusu so chantre moko boye ngana ye et simba te et puis elo esalanga sou bien te dernièrement wa na sola na chantre na bina ngam tant bazo sabilo kwa na il fallait o le kana ngana le kana TV na o demati na ndeni yo demati te ngana yo demati ngana porte parole na non nga za respect na basala nzambi na respect na basala nzambi ya maswaku tabenga ya mosquito le kanga bito lekate et lekabo so na sala émission na yo parce que lekaki ebele na bima zombie ouais yo na bana lo bata mukie et na le kama ko c'est la moto ma ya boma mutu ya so so na wakata kingote on se comprend donc c'est ça na ko lekate na keno ba moni kutunga bo etenga na porte parole mutu te vérité ebinzambi
nga na leka na nga na sali musala na nga loka ba mona na leki boye ba bambinge loko c'est ça na solution lokwa musala nzambi nazaka respect be na basala nzambi et surtout ba nzamba basala nzambi fona moni pena tek eza maloba ya kitoko epambolanga epambolanga makasi oui na oso kuna station chenze mama lo kasika voilà nzeba mama merci donc maloba mama lo kana maloba moko bo wow neti na frère Mike Mikolo na oso mona kuna pe na clip baba bebe na tuno trese wa ya moski na clip kuna bozaki pe belé ba mona pe ya moski ba na tuno le kende ni ba kitoko makasi OK et puis nze mona na bonjambe makasi eza maloba kitoko nza pambola pasteur Mike vraiment bravo ndeka na lobaka na lobby aza général moko ya ba généraux ndenge aza on se comprendre donc azwaki lisasi na front tozongisi totiaki ye pembeni batraite ye azongi mpo elanga tate na besoin na ye elanga tate na besoin na ye na nzela na eza milimo ebele ebikisama on se comprendre mpe tutu nzembo ne lesawa mulo kakela mutima yo kafula moba pardon nza pambola pasteur Mike merci à Moski d'avoir accepté pour répondre à cette invitation. Question de curiosité, Babia Moski, ya Moseka. Parce que question dans Swalibala en 2023, il y a solo lokuta. Nza pambola bango lokaba yo ka Swalibala. Pour ma question, ma vie, il y a Moski, Arobala, est-ce qu'il y a Arobala, il faut que je sois Swalibala. Nza pambola bango lokaba zo ka Swalibala, so ekokisami ba oyeba. OK. Pour ma question, ma vie, c'est pour ça qu'il y a Moski jour anniversaire, que bon mon bag pe ngaka ya ce jour wana mais ba freiner na. Oh bongo? Soki ya boye bango parce que na mwasi na ebisaka bino. Voilà. Na lingali bala, bala makasi. Et puis bota susu. On nde naza na obo so na yeye na boti ata mwa moko ini pour la route ya ménopause. O simba ga ata na loboko. Bo ya za kuna libanda. Baza deux hein? Ba misato. Misato, OK. Moi quoi libanda misato baza. Ah d'accord. Mi balé baza pardon. Ah d'accord, OK. Donc il y a Moski sur Alibala so ya moyo qui est déjà le bon na ko biso to ya ka caméra. Bon to bomba. Na bisao. Hein? To bomba te. So il pesa l'autre est là. Bomona. Ce qui pesa ya sika. Bomona. Déjà ma mbanzambe. Toi na gazon na mututé toi pressé te toi ka prête. Donc to salara onzamba oloba. En dehors nzambe nde mabe. Donc nde nzamba olinga ngo to sala. Surprise anniversaire na o yeba ki ezalika surprise solo. Basi na yeba te moi na salanga surprise. Moi na nga Canada. Voilà. Ye muta salanga surprise wana. Wow. Abenga na ba ma Belvina ya bengi batu basangani ba betanga bo. Baby que tongo na kenda activité matinale ba ke bakanga kuna auto qui n'est pas et pas ziza na lota ndoto moko boye dakene bon nzamba sanga ngolu na zara donc pene discernement to kei kuna na mona ba oloba na bango mais au juste des années na moi belle vie yo ya mosquito qui nende olati boye photo bima pour que changer lamba boye na to zo yanga na osaba ba 20 pour na sala na ba 20 na 600 na ba to ya ka na moni voiture ya petite na mona kata lupango ngabi voiture ya ngolo neli ngolo na kota rabu na mona iterere wana donc et babi ya Moscou le live poani ele kilenga na ndima ite donc na ba na lekisa ngo pena na méditation prière na ba na fêter te OK maintenant mona mwana salingelo kwa bongo Nathalie ya kobotelengi vraiment na kanisi 16 années là vraiment so na timola pao mabe ya bisao lelo to kola et puis na nzambe natala mwana so na otale bonabi opena ka ndenga za kokola na kola mwa mokeme na sime promettre quoi ça va ya Moska za comédien vraiment donc mwana nga kola bongo nza pambolela ngai na ninga bisa malamu pona ye exactement donc une bonne maman et puis na zwa koko oh déjà na za meme na mami Moseka mami mami bibiche bopole bêtise atala ta niveau vraiment lo bango na ganga boise lo ke soa pour na quoi ni ko kitsanga tina ajana vraiment ko tata différence à 5 à 2 ans te tata 2 ans pe na sango mais ce que ma so 10 ans te pas respecter ta ki mami na s'il vous plaît c'est ça pas respecter ki mami na nga mami Moseka vraiment donc là Sephora Sephora la canadienne d'accord merci beaucoup ya Moski d'avoir accepté pour répondre à cette invitation bon vent déjà na film maintenant à Sikao zo lancer biso kalaté
tosepeli kozala na yo tokomela biso na suka mot de la fin mpona lelo kaka mpo toza na yo ti ane kosila. Oui, mot de la fin zaka nazopesaka bameilleur ve na nga epai baye nyonso balinga mama mosi pardon ya moski bato bele mpe baza na maison basoutenir yo sikoyo bafani na yo mpe mosusu bayebi te baosala ndenge nini ya moski déjà babi nde ozobana bafilme oza déjà bos oza bambongo no ebele soutenir ngai yango nde na oluka te baresi vraiment 0.5 na yo nde naza nango besoin. C'est ça. 0.5 na yo euro wana so otindeli nga nasangisi yango esa mwa 100 esa mwa 50 esa mwa 10 yango esunga ngai vraiment napena na besoin na bino mpo napesa bino oyo naa nango nimero na nga bobengi ka baresi baza mpo napesi mission moko napesi nimero namoni donc numéro na ngai pa baresi bobengi ye bokozwa yango mpona mosala surtout vraiment mosala s'il vous plaît nayebaka na nga oloba mais émotion na bino mata na sika makasi nalinga buzoba te nalinga mwe buzoba donc surtout mosala tokende bien c'est ça 2023 nzambe asalelanga bino bolamu baye nyonso balingama moseka na baye na opesa bino kanda bolongola kanda botia esengo parce que ensemble nde tolonga elo mona ngi naloba tolinga mboka oyo tolinga Congo tobondela mpona Congo ere moko pene ozwita mwa 5 minutes obisi nzambe zwa contrôle à Congo zwa contrôle à frontière à Congo biso tosepela biso tozosala bafete bamariage eza na bato mosusu ere oyo azobatama aobanga lokito ya masasi aza na mabele na ye moko tobondela mpena mpona Congo nzambe atya loboko mpe azotya deja aotya deja nzambe mpe abatela bakonzi ya mboka nzambe apesa bango bolingo ya kolinga mboka oyo epuis ya kolinga peuple congolais epuis toomona yango deja nzambe apambolela biso bino ya biso ya moto eza kaka tobondela mpona bino makanisa malamu ekota na kati na bino bolinga congolais bolinga mpe mboka oyo toko avancer parce que toana eloko ya koanvie libanda te donc c'est ça badédicace à maman Moseka oui napesi bameilleur ve na mon pasteur l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo le chandelier mon père l'apôtre Léopold Moseka sambela nga penda adresse nanga yango wana na ministère amen tosambela maboseka to abi baresir osimba te fona nulosango kuna ifona banana kuna kabi priere ezosila bi te ata so nakoko babi amen donc mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement manaki ata okuta ya suka voilà c'est ça mon pasteur l'apôtre Léopold Mutombo le chandelier l'homme à la langue dilée mon père là bacadre spirituel nanga nyonso bambote babonane ebele. Là, je vois John Kapenga, un bon louchoua na Lubumbashi, yende balobi naza molongi. Tant on a ta t-shirt naza molongi, omoni John Kapenga, omoni Blandini bola na kin. Donc John Kapenga, babonane na yo na famille na omobimba na bosanité. Franklin Bangala Mbui Devos, bonne année. Jacques Béni le consolateur monde na landisa bango Jacques Béni le consolateur azan de konangai bale bata mama Lydia na bosanité beaucoup ba meilleur vœu Belgino Sanda l'homme des psaumes ba meilleur vœu na yo na dangele man États-Unis meilleur vœu kamana ngali ngwele et Miss Ngwashi ba meilleur vœu na yo Shekine Kiyambuski Ameshu Mabela Fanny Malela wana namoni Jackie Kabongo na benga ka cerveau monteur moi si ya batu ya ciseaux d'or Jackie Kabongo cerveau monteur moi si ya batu ya ciseaux d'or na Canada ba meilleur ve na ba nyonso bolinga ka mama mosika la bosanité yagi muya ba meilleur ve na yo Metapinga Herman Kasongo ya Nicole Maya ba meilleur vœu na bino mbula ya sika bolamu ya nzambe et na mabota na bino tomonani Toros voilà c'était là ya Moski Bibi chez Moseka ya baleki na ye master na ye na bosanité baninga ba artiste comédien voilà là je vois Aziz Akingu mais la star 1054 namoni Belvi Kandila patron na autorité morale wana namoni Ursule Pechanga autrement dit Mobutu ba meilleur ve na bino là je vois to landisaka bango balobi
Sila Bisalu wana baba kuku batomboli maboko Sila Bisalu Beckham meilleur V sister Nana Melia namoni Suzy Bantu namoni Teresa Nana ba meilleur V Nabino Gabriel Bolembo Fanny Masudi wana mwana moko mabondeli wana maombi na ebisio Fanny Masudi mwana wana wa pebele pa na nga pe nga pe nazongisela ke yango parce que leki za te kaka pesa ya moski Fanny Masudi ata ba meki nzamba molongi kane na ba Yesu amukolo Yesu amemoya ya Yesu amukolo Fanny Masudi na pesi bino ba meilleur ve bino nyonso baleki na nga nyonso ya mibali Pierrot Ndombasi Bobo Manoka, Fali Maswaku, Nani Susu, Da Costa, Decor Ilonga, Yamode, Ada Ilunga, Nazana Bosenga Boayo, Ada Ilunga. Voilà. Voilà, Namoni, pasteur de la foi, Dadi, pasteur de la foi, respect belé, meilleur V, Zabasa la Bisobolamu, Tomonani, Toza Elongo, Tosara Musalo, Toyebi. Baïnos to Joana bango tonalité namoni Mama Mbudi Marie-Jeanne Bolole namoni Pati Melanga Ochichi epe la moto donc biso nyonso Mama Kalunga Mama Moseka to sangane longo tout ça lango to ebika yango muta maçon azate voilà ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis du début à la fin c'était là la crise Mama Moseka bozala toujours babonné bobakisama toujours pour la carte Moseka officielle parce que film mezo ya penza liba la comédie ezali et puis bombi surprise nata tekela conception tekela amulai makasi abonné ça na six na ba comédien na kota siko na ba tiktoker na six na ba tiktoker na kote pa na bino ba youtuber c'est wale za bomba bakona pena barezi baza ye nani da lekechu na ba na tie nani oyo na oyo moa basi nani tozakona ba Yvette Kalombo basi ba Yvette batanya mabedi ba Fivette so basangisa bino na oswana bino donc libala comédien Moulai donc voilà c'est comme ma branche c'est ça merci beaucoup donc restez là merci à papa Chris depuis les États-Unis monté en Major à tous eux m'appelle là papa Chris qu'est-ce qui se passe merci à mon ami Star Braza pour les colis merci d'avance pour communauté pour long merci la société Lokoy bienvenue esthète ABC parisien bakoli na pas Sylva Bidoya Ekoma s'il vous plaît Sylva Bidoya Masalanga ya pembe muluba moko qui se respecte moi la photo Gaël Fundu ménage Rizinga la merveille Shekina Vumbi gros bisous Malik Arafat Willy Claude Jama merci à tout le monde merci à mon papouche Jules Monamputu ya Igoto Kamazi depuis Montréal vous êtes tellement nombreux au Bolingara moi je vous aime. Mon numéro est affiché bas dans vos écrans pour les remarques et les suggestions. Vous avez besoin de soutenir Yamoski. Naba idée d'ailleurs Belo Azanango, le bon moment sur la réalité. Bobengi Yamoski, Bobengi nga, non pas ça me numéro Yamoski. Surtout pour le travail, moins de bêtises, beaucoup de respect. Respectant la mamie des Sephora. Des Sephora. Donc portez-vous bien, on vous dit bye bye. Bye bye. À suivre. Il y a Sika et Yui avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.
ekomi bwendeni awaka place makemba bayibinga mbongo. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye mbongo. napesi yo awa opiso tungu napata biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ose jamais ya mami tokei. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.